Papa, nenge pena toza na zando toza musika te. Eloko soki na zando soki ekiti. Okobunga ngote les mêmes bitiquettes ezalaki ya kala. Kaka yango au contraire, ezo mata lisundo ko mata. So muto yebi so biloko ndengona alinga mboka na biso te. Ozo nango alinga mboka na biso te palinga na biso pe azabe congolais pété. Parce que un vrai congolais ezala même aux autorités, aux nani. Soki akibaye ko ebisa bino ke biloko ekiti alinga mboka na biso te papa. Azo ko sabiso. Ozo nango soki yazana ba dépôt biloko bazoko feri na bandengo na bango. Mais biso tozo kota zalo mikolo nyonso tozo souffrir. Dans un premier temps na yebisa yo. Maye ezalaki 50 francs et comme 100 francs ya maye komela. Opi ne komela 200. Maye molange komina 1000 francs. Tuko yebisa nana yebiso bakamona ke bloque kiti. So muto na yebiso kalinga yebiso te. En tout cas, naza ko adresser maloba na ngai et pas mokonza mboka. Ayoka kolela na biso. Biso toto nyokwama. Mais bato bakena ko yebisa na bashena kadoku na ke biloko ekiti. Muto ya tali makambo tali ya kobika ya batu. Est-ce que vous avez un souci na biso? Toza na besoin. Faci bato yo tembala oyo. Bazala na souci. Bakitisa biloko talo. Soki pe peut-être oko sunga. Yo moko mokonzi. Kitana no sur le terrain. Yo tango yo ko mokonzi. Oyebisaka biso nini? Sikoyo ndenge tozolo bakaka boye oyoka kolela biso te. To sengi na yoke toyoki babike biloko ekiti. Yo moko kita sur le terrain étiquette ezalaki na 2023 ti lelo ezali kaka yango kaka. Au contraire zo matene ko mata. Boyoka biso mawa. Bino bosana ba moyen boyoka biso mawa. Lokuta ata eloko moko te ekiti talo. Au contraire kutu biloko nde eza ko mata kaka. Bango balukana bango mindondo te balukana no moya ko kitisa biloko talo après to ko luka solution ya dollar. Bango bako tia motema na dollar ko sa eloko moko te biloko na biso ya mboka na biso moko awa déjà eza na talo ya likolo. Bon sikoyo bango bako luka mindondo ya dollar batika na makamba dollar bakipe na biloko akolia bakipe social makasi social eza na pasi. Papa social eza na pasi biso mama tozo mona pasi. Kolia na bana na kati ya ndaku ata $10 yango changer 25 000 ezoko simba te ata 28 000 ezo simba te ezoko répondre le côté. Par rapport au prix des aliments, genre le riz, non, il n'y a pas baisse de prix. Au contraire, du jour au lendemain, nous dormons, nous nous réveillons, il y a toujours la hausse de prix. Le prix ne fait qu'augmenter vu le taux de dollar. Les prix augmentent par rapport au taux de change. Déjà, nous constatons que vous pouvez venir aujourd'hui au grand marché pour acheter un truc qui était peut-être à $10, mais ils le vendent en francs. L'autre fois, quand tu étais là, tu l'as payé à 28 000 et quand tu viens, du coup, c'est à 29 500. Nous ne savons pas quoi faire. En disant que non, il y a baisse de prix, non. Ça, c'est faux parce que les prix ne fait qu'augmenter du jour au lendemain. On ne sait plus quoi faire et le panier de la ménagère ne fait qu'augmenter et augmenter du jour au lendemain. Ata prix moi ekitité. Kande biloko ezalaki ndengeza. Par rapport à kutu ndezalaki ba mati susu mukie loto yokuta ba mati susu. Neti kobelo ezalaki na 130 000, to komi na 135 000. Ba bati susu ba 5 000, biska ba kité biloko. Ezate, tozaka modèle wana. To kanze peut-être ndé gouvernement bimi makambo ko changer. Ate loko changer ezate. To ebite so ba ko sala litsu makambo susu na sima. Po ba kitisa to ebite to zelaka bango. Merci. Bon, il y a baisse de prix au marché, mais cela ne dit pas, ce n'est pas suffisant de le dire. Parce que le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat comme tel, notre service, ce sont les ministères de l'économie. Bon, celui qui est chargé de contrôler tout ce qui se passe sur les commerçants. Il y a pouvoir d'achat, baisse ou augmentation. Mais tous ces agents sur le marché, ils n'arrivent pas pour nous déterminer réellement. Les commerçants, ils respectent les normes
de la technique de pouvoir d'achat. C'est ce qu'il nous faut, les défauts. Chacun, il donne son prix selon ce qu'il veut. Non, ils doivent être contrôlés. Tout commerçant doit être contrôlé. Il y a tout un service et il y a aussi tout un ministère qui travaille sur ça. Et pourquoi on laisse et les étrangers et nous les nationaux sans contrôle? Merci.